Kombo nanga mama Kati azotatola monene ya nzambe ya Pasteur Moïse na oyo asali mpona vi na nga na foyer na nga nakokanga vraiment kotémoigner te mais nayebi soki nzambe eloko na osenga ye soki asali fo na témoigner. Ezalaki na 2017 na décembre mobali na nga esika bandeki kosala azwaki problème na mosala po azalaki financier. Ezalaka nsorte mercredi nayaka mpe prière nazalaka kuna jeune to naye prière nakutaki baosala paix de fonds mbala moko nayoki vo moko oyebisi nga na kati na ngai pesa offrande eza na bitumba moko nalingi nabundela ye. Na bitumba de fois napesaka na nga paix de fonds so bazosenga mpona osoutenir mosala ya nzambe mais oyo kosenga ya makasi boye avant natia na répondaki no bitumba wana na nzambe bitumba ngo eza bitumba nini est ce que eza mosala mobali na nga mosala na nga tokobota mama natemi na jus natia offrande ntango natia offrande kilte esili na bimi mpe nde ezala comme d'habitude nandi kobenga papa natuna ye soki aza wapi nabengi telefone esonaki ayambaki te ayambi te tokomi 23h namoni chauffeur na ye azokota na batelefone na contact natuni wapi aza wapi oyo azalaki na mosala abaki aza na réunion moko na compagnie moko baza bapartenariat mais ntango tokomi wana banda kotaki abimi lisu te mpo azalaki mpe pressé azalaki na badocument koti ngai natikali na motuka na biloko nyonso mais ti sikoyo namoni azobima te mbala moko bagarde oyo bazala na compagnie wana babio papa na aza te bauti baketika ye na parke na grande instance atuni problème abiki biso mpe toyebi te mais tomoni ka baleki nano ndenge nsima bakei na ye na grande instance. Mbala moko nayoki lokwa nali nakufa mbamo nayoki offrande wana ezongi na matoi na ngai ebi bitumba ngo nali nabundela oyo yango nafukamaki na prier na esi nzambe ebunda osengaki nga offrande napesaki mais fo bundela nga mpe bitumba oyo ntongo nakie na parke nakuti na kasho natuni problème nini oyo kati nazali na mosala babenga na otanga bakompagnie wana te mpo oza bakompagnie mwa minene ebe na mboka babengi ngai nakomi kuna na comprendre te bandi koloba na nga ke naza na dossier moko emama mbongo soi-disant na détourné basali bilala bango ya ane nde ezalaka pendant une année bapesi nga stock ngai napesi bango mbongo te na valeur ya plus de 1 million de dollars nakamoni 1 million de dollars ozwi mbongo wana okati na zwi te so nazokende ngai nayebisa o mais benga avocat na ngai nabengi avocat nde na expliqué mais ezalaki dossier moko ezalaki vraiment dur ezalaki dossier moko sans nzambe jamais vu ayebisi nga kati ntango bazokanga nga bayebisi ngai nde nakie boye nazosala 15 ans na prison moso nauti kobala sika kokima ngai nayebi osala 15 ans te nzambe onga nasambelaka nzambe ya Pasteur Moïse aopermata te osala 15 ans na prison. Nazokutana na baprofete mifu na nzela nakutana na profete ayebisi nga ke nzambe ayebisi ngai mobali na osala 15 ans na prison fo pesa offrande nayebisi ye nzambe Pasteur na ngai ayebisi yango ebongo te jamais na otolere te mobali na akoki kosala 15 ans te na prison nzambe mpe abundaki après 13 mois mobali na ngai ekobima prison nayebisaki nzambe soki abimi prison na kotémoigne me na témoignaki te ebandeki koderange ngai na fandi abimi prison en janvier ya 2019 abimi mosala te eloko te azokotisa badossier akotisa bundisa na pateni akotisa badossier azwa mosala te na Pasteur ntongo abandi enseignement na baenseignement ti kosila ya Samson awa na mois d'avril ntango Pasteur abandi enseignement ya Samson namoni ete ezalaki mpona ngai ya restauration na babaki nzambe faut restaurer mosala mobali na ngai ninga fande na kishomonge na ye camarade ne moko ayebisaki Marley yaka naza na vie na nga mo aza député aza na parti na ye awa ezalaka internet ezalaka nango permanent yaka otravaillaka na kolinga kotravaille mingi olinga kosala barecherche yaka otravaillaka akoma mpe kokende akendaka mais vie na ye wana atikala wamona ete basolola mpe te ayebi ye mpe te après 2 jours ayo koyebisa ngai abikati vie ya camarade na ngai na naomona lokola azobima ministre
mais ce sont des ministres nde na omona ka atanga naza na ngana mozindo te na omona ka ba petit na ende bazo lo bandira zo bima ministre ngabi gloire à Dieu eza bénédiction na ngambu na ye nomination bimi ayebisi nga kati je wana bimi ministre ngabi ayebi yo o ayebi ngai te nzambe ya pasteur Moïse alobaki akosela biso nzela atestika nzela eza te. Mercredi après kilt na mona kaka akomelinga testo pona seke na kilt na kota 2 kilt na kota na temps na kota na pourquoi aselinga testo kati na za na siège mais bepsinga remise reprise eza lelo na mona ko bakomi ko isoler nga ye bakomi ko isoler nga na bi nzamba na contrôle na komeleka na téléphone c'est nzamba na contrôle t'inquiète abi na nga merci amen na koti pe deuxième kilt na zaki pe na gêne na prière qui sous concernant ka likambongo na prière qui makasi papa zo professeur lobi nzamba zo linga restaurer musala. Je prie pour les postes. Nazo sambela pona bibonga. Tu attendais un poste. On t'avait même dit après le gouvernement, tu auras un poste. Je vois que tu es en train d'avoir ce poste. Tu es prêt pour le prendre? Au nom de Jésus. Je le jette. Récupère-le, prends-le. Chaque fois papa dit sa parole non tozoka ya yenga penza o ezanga na kangami nango. Lundi il y a les 5 to la mukinga na yenga na anga no bima no ketala ndiko na ngabota ti nga pe no kenanga bisika na kotso ba demande na ke no landela abimi na to komi ba sezo akomilinga bifikati na lembi na zongi pe nyoso na ke luka na kuta na bangote na zongi na lembi na zongi na ke na lala mais c'est problème tinga pe no ya to na komi na ndaku na koti na chambre pour na s'échanger na mona landi nga bisinga iseka na nga na seka ni o ba uto benga nga stiko kaka balobi lobi na ta veste na ke musala ministre abi fona sa na cabinet na ye kaka Yesu na ko no na mbe na pique crise na la muki na mamuno lo balanga o meto ba benga ngai téléphone e kataki na pe na unité te usambo tina te unité nga bi na unité na su téléphone na PC a rappeler mutonga benga ki azoganga mukoni lobi na CT na cabinet ministre oyo osala na fukami na lobi nzamba pasteur Moïse akosaka te mais c'est Marley na c'est ko s'agiter te ko s'inquiéter te na ebi pouvoir ya nzambe ya papa na nga na salela kasi yana okumisa monena nzamba papa na ngai aza vraiment nzambe oyo asalaka asalelinga ya kokamwa ya minene oyo na ye na nga to ndima te mais nzamba sali